Mbote na balandi ya vuva mu télévision etando ya boyebi ya sika ya baindu. Boyebi bolamu na kati ya émission mokolo mwa lelo. Ndenge biso nyonso toyebi ete na kati ya émission mokolo mwa lelo totangaka. Totangaka nini? Totangaka bokoko ya baindu. Calendrier négro africain. Esengeli toyeba ete lelo na kati ya calendrier négro africain tozali kandu mwaminei na sanza ya misato na bopemi ya yambo pe na mobu mokama na tuku misato na mibale. Tango tolobi kandu tozali 4e jour na kati ya semaine na biso. Esengeli toyeba ete calendrier négro africain na mobimba na yango ezali na basanza zomi na misato ezali na 13 mois. Momoko na kati ya calendrier africain ezali na ba mikolo tuku mibale na mwambe tope 28 jours. Pe semaine moko na kati ya mois ya calendrier africain ezali na 4 jours. Mokolo ya liboso ndenge toyebi ezali konto, mokolo ya mibale kenge, mokolo ya misato ntsona pe mokolo ya mine tope ya suka kandu. Yango toyebisi bino ete lelo tozali kandu, donc tosukisi semaine na biso ya liboso ya sanza na biso ya misato ya calendrier africain oyo tozali na l'an 132. Tokoba na kolanda vam télévision tope tokoba lisusu kolanda manaka ya émission mokolo mwa lelo mpona kozwa ba détail ya mingi ya malembe ndenge tokobanda kotanga tokoyeba ndenge nini calendrier négro africain etambolaka. De lisusu tokima na lombango na kokende kolanda yango bisika ezali kuna na commune ya Ngiringiri na avenue Yolo numéro 50 na édition Zimbasi direction ya Gambela Shaba. Tokende ba calendrier africain eza wana eza déjà disponible pour na biso atape yo za non vutuka. Yoko kende kozwa yango pona kozwa bokoko ya baindo. Talatina nini émission mokolo mwa lelo ekelama pona kotalisa biso bokoko ya baindo. Pona nini kaka to saela ya bapaya. Pona nini te to saela pe o ya biso moko calendrier négro africain eza déjà disponible kuna na édition Zimbasi. Matondo mingi na balandi ya Vam télévision tika ete tozonga penza lisusu kuna na ngambo ya régie pona kotala nini oyo tolengelaki bino mokolo mwa lelo. Biso na bino tokutani na sima na yango. Effectivement, indépendance na biso. Donc 2017 c'est une année décisive pour la RDC. Année très décisive pour la RDC. Ah, sikoyo wana o toko mwa kubanga te tozolo bana bino ke bolongola somo bolongola kobanga parce que soki biso na maeto yebi tokomeli yango pape tokomeli ba dirigeants européens tokomeli ba dirigeants africains et ça pona toyebisa bino esika tokomi na ba mindele na biso tokomi na bango nesika oyoyo mindele esengeli basenga biso pardon mais eloko ya malamu pe avantage tozanango soki Europe alingi kondima message te pe alingi respecter etinda ya tata ke eliko na sete. Alors Dieu lui-même va s'en charger. Oui, parce que quand on a la 3e guerre mondiale, et aïe baka bien que si elle a kama pona bango, bakozwa destruction moko ekozala très grave, au risque même bazanga na continent. Au risque de disparaître. Risque wana. Bisonde batutolaki menzambe mutalaki. OK. Toko boucler cette partie. Matondo mingi na balandi ya Vam télévision oyo wana touti kotala biso na bino ezali extrait ya message ya mfumu kusu kiambunza na panda na ngola oyo balakaka uta na 2017. Batalisaka ete bamindele bakobeta accomplissement nango tomoni yango banda 2019 ti siko na 2020. Corona ezali kobeta bango po ete bazali kozonga te koya kosenga baindo bolimbisi alors que mokonzi ya bangunza nesongi nzila atalisaka message wana utakala ete baya tosala réconciliation baya kosenga biso bolimbisi kasi lokwa bazali koyoka te bazali kobeta mande corona tina nango ezali kobakisa malisusu yango wana tozali kaka ko interpeller bino boya kosenga pardon na maimanso oyo bosala po ete kobeta mawana eba bongo na koyeba na kosila nde lisusu balandi ya Vam télévision totondi bino penza botondi mingi na attention on bopesaki biso tika ete totombela ba evanso babotama mokolo mwa lelo mbotama milamu lelo dimanche
22 novembre bino nyonso botama mokolo mwa lelo totombeli bino bambutukulu ya mbote bambotama elamu na bino pe baye oyo bokozala na posa émission mokolo mwa lelo etanga bino elakisa bino to pe etombola mokolo na bino o bobotama tika ete bokoka kozwa contact na direction ya Vom Télévision to pe bobengi lisusu na ba numéro oyo eza affiché na base ya etando weekend na bino nde émission na biso mokolo mwa lelo ekomi penza na suka totondi no botondi na attention oyo bopesaki biso tika ete totonda lisusu botondi na équipe technique mobimba ya Vom Télévision oyo basali ete tokoka bon kokomela bino na bandako na bonzenga ndenge bomoni biso lisusu boye kime ya tata akeli kona sepe bakoko esila bongo na kozala na bino biso na bino tokutani na mbala ya sima kandu elamu na mabota mabino banso Ibeleba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo yebanite